Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda El Hussein, et la ministre du Genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenue Messalé. Nous sommes live sur Welcome TV. Oezali chaîne Oyo Tozo Pesaba News Oya Solo Ba News vraiment ils ont les communauté nationale a besoin. Alors aujourd'hui, nous avons quelques invités Oyo Bakoya. Basé un peu mal late mais Toza jusqu'à 16h lelo. Donc na le bamandambo et puis bango Bakoya ko rejoindre nga air moko. Alors je suis en train de parler quelque chose au Nakoma qui est très important et ça vraiment pour na biso ba congolais to comprendre que non il faut vraiment qu'il y ait un dialogue. Alors chers frères et sœurs congolais, après avoir mûrement réfléchi, j'ai compris que la convergence de nos divergences est la seule condition de la consolidation de nos acquis, la paix, la stabilité, la sécurité, la prospérité. Le dialogue est une pratique ancrée profondément dans notre identité collective. Dans cette identité, il y a une affection sociétative qui dépasse nos divergences. Ce que nous avons de plus précieux, notre souveraineté, c'est par des conciliabules que nous l'avons acquis. Sans dialogue, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, faisons montrer de notre sursaut patriotique, surpassons-nous, mettons de côté nos intérêts égoïstes, enterrons nos tendances politiques et allons tous au dialogue national, politique inclusif pour lever des options consensuelles en vue d'un processus électoral crédible et apaisé. Nous sommes trop attachés à nos partis politiques et parfois nous oublions qu'au-dessus de nos partis, il y a le Congo et que nous devons aimer le Congo davantage que nos partis. Aimer le Congo aujourd'hui, c'est vouloir sa stabilité, sa sécurité, sa pérennité et surtout sa paix. C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur Bienvenue Messalé. Alors, avant que je continue, tout suivre-moi. Très bien Bolanda. Alors, reportage, princesse,
batila yanga bulenge na boy kosambwa na luhenge soki olingi kolata motole oya kozala bolole wanye koma mpona yo pole tanga kelasi zala makasi batila yanga bolenge na boy kosambwa na luyenge soki olingi kolata motole boya kozala bolole wanye koma mpona yo pole tanga kelasi zala makasi le Congo son avenir sans la dommage alors restons dans le droit chemin oui le Congo betenge soki osimbiki sokoko madenge na yango moninga nanga zala ekenge sekele sebongisa lelo polobi ozwa ematelo elenge kende etelo na bozobozo tonga lifelo sala nanu salango ya bongo esali bosonde bongo lobi okotombola mongongo Éduquons-nous aujourd'hui pour un futur clair. Cultivons-nous aujourd'hui pour reconstruire ces beaux pays déjà dotés de belles montagnes, forêts et savanes. Tenons-nous main dans la main et nous y arriverons. L'éducation, c'est la clé. La RDC nous supplie. Son avenir, voilà demain. Alors reste dans le droit chemin. Oui, le Congo, son avenir. Et selon demain, reste dans le droit chemin. Alors, de retour dans Welcome TV, yoki nzembo mwana ayembi ezanzembo moko très important. Il faut que yokaka ba conseil ya bakolo, yango nde sungaka biso. Alors, Monique, nde tozoloba que nous sommes tous des Africains, nous sommes des Congolais. Il faut que na bomonko. Tant bozo mona nazoloba bo moko nazo izopesanga mama parce que nous les Congolais nous ne comprenons pas. Alors les autres tozomona na ba news ndenge Libye ekomi na souffrance moko terrible à cause ya makambo elekai kuna parce que président azalaki wana oyo toyebi biso no su Kadhafi azalaki président oyo toyebi kazaki dictateur mais na dictature na ye amemaki mboka vraiment na ndenge ya bien ba libyen bazalaki payé ato sala raté bazo futa yo mais lelo so tali na kati na Europe awa neti mikolo vraiment bato bazo yo Afrique soni eza Libye bazo ya ko se réfugier en Afrique na poto na nzela ya liwa alors to lingiango teza na mboka na biso Congo il faut vraiment to réfléchir côté wana to longola ba divergence na biso il faut to que na dialogue kuna poto solo là naza un message mo batindeli nga mais nazo ka soni pona lobango mais quand même faut na loba wana zangate to batindi ba lobi que no caméra cause à président de pasazana ni ba bia za Rwanda ngabu na yeba te na kansa za Burundi menzo ande ba biaza Rwanda wana euti pa bande ko apareko donc frère moi insiste abino pasteur faut lo bango pengado menga na yebi na ngazane mutu aya aza vena ya na ye mais na Congo loko la biso toza na besoin que non bato ba ya na bango na Congo ils allons étranger to yambara bango parce que yemo président na bino honoré Rwanda lobake
Tous on a des problèmes dans Rwandais parce que les Rwandais étaient déjà là depuis longtemps, tout. Donc, le président Obino bateau muto azana incompétent, on a vraiment incompétent, terrible. Nani Cameroun oyo bateau mususu bazolande na sima lokola na yebité vraiment dans na Sony politique en Congo na yebité même politique ya Burundi vraiment gros andeng wana te. Donc bozolanda Cameroun na sima lokola na yebité na Sony vraiment. Bozomona na niveau bozala ngote vraiment bozolanda vraiment Cameroun donc bata pariko ba découvrir kaza Rwandais nga kaza Burundi mais aza Rwandais bozolanda za la président Congo mais bo changer constitution parce que la constitution le but non pour la président Congo faut la des pères na mère congolais mais ce que bondimi nani ye Cameroun mais malgré les catéto le bika bo puis bondimi pe nani Katumbi oh déjà ça na kanda nanu yemoko déjà pour ayebi nanu père na été so aza juif ce qui nini donc ils en ont boulot bondimi au niveau buzoba oyo ba congolais bozana ngo yango moni vraiment ndengeza vraiment nazomona pena ba makamba ba congolais ngeza pena salité mingi donc nazozama musika na politique ya Congo c'est trop bas ba makiela pampa ma président na biso Kabila zaki na France ba combattre bazaki wapi yango lo ba combattre bulu wa musala bozana musala bosala parce que moi qui je vous parle même si bokasa na sala moi je travaille 5 sur 5 dans la salle. Je suis pédiatre vraiment dans la salle apena musala nanga très bien. Donc avant de voyage il faut na senga congé na musala donc dans n'importe quel motuté au bokasa chômeur moi je travaille. Alors ndé nazolo bakeno il faut vraiment toke na dialogue na to sola na ba divergence na bisonios tout donc on a ya tchiti mo kwa ozala pour y za vielu alors yebisa ba Cameroun face à face na dialogue clair que yo goza présenter pour za boya alors yebisa ba o mususu ba Katumbi na yo goza présenter pour za boya donc ba solo ne sengi faut solango parce que bato bazan libanda bazolanda ka ba malanda ngulu dans les villes ils ne connaissent pas la politique parce que ça n'a pas intérêt na bango personnel alors que ba milliards ba mbongo wana nyo surtout wana il fallait que dans un moment où le donc candidat bien a été donc on continue avec un gouvernement en place mais que ça la changement que toucher la constitution on a ndenge sengeli que changer l'article mususu pour na permettre pe na bandeko bazala bazara soifé aux la président le ba Kamere ba Katumbi le quoi bazara soifé le quoi bazaba 50-50 bacha bango pe na liste que non cause on peut 50-50 ceux qui bolingi tende to so là que au postuler parce que makambo ndi na solo ba même na ba poto et salama na ngote mais bino bondimi yango donc bonaxi niveau moko ba et puis na signaler sur le mot que non foboye ba déjà que nani yo muto mbanda azane déjà muto ayeko chane trouble na kati ya politique oyo pour makamba politique mbanda comme otike la population makamba politique et ça la population te population so beaucoup kufa pour rien parce que tout le monde na bamboka mususu tangu yeng banda o yazotinda bino population bosala soulèvement tangu yeye moko banda tanga chaka Museveni na président c'est population mtasalango makamba ba président c'est ça makamba ba konzi donc ba konzi faut basola bango na bango za makamba population te na bandeli makambo po na obo cha président eza makamba population te eza makamba ba konzi bango basala population kotaka na ye po na relaxa bolingo bazalango na président na ye lokwa neti biso population na biso lokwa bino bozocha tembe po tembe le kabino photo kenesiko na masolo toke na référendum pour population a voté dans le sens que population a voté par article population relaxa que non ndengeza awa tozo supporter chef de l'état na biso yango no moni ke to sengi référendum o po na ba mobulu ba soulèvement ezala bongo te po yeng banda wana acha Museveni na pouvoir boye bango batu na ye ba yibi. C'est quoi bino kasi siko Museveni siko azala compte nganda non c'est qu'il faut bien comprendre que nganda zali na kati ya système azo jouer ba rôle moko ya bien te pour na déstabiliser ba congolais ba kufa po to leki belé dernièrement dozaki ba 60 millions d'habitants to comme ceux qui 75 millions to mataka kaka to comme ba 100 millions de ce que espère nganda le quoi bisa bato bazana beza makila il faut ba se soulever pour ba boma bango ba kufa na bango pour te lequer belé attention de couvrir 1 million 2 millions de changer rien pas na pour bazana beza makila d'autant bazana beza makila il faut pas bimisa population ba kufa yango